Que tu peux accepter que voyager peut-être ok na qu'il a potoké autant en classe na moti mobile na ah on a toujours on continue qu'on a confiance na ou bien yo comprendre que ma muso ko ta nakati nazana ekuta kenda confesse comme moi bonga na kendi do ce qui na kiso la vie na mususu laisse punda laisse yo et on donne yeba est-ce que vraiment Kinshasa est mboka érotique à moi aussi? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question mais c'est à vous de le faire. Alors Kinshasa micro trottoir toke tambola toke yoka ba point de vue Nabino et puis nous allons revenir pour nos internautes. Question de Yeba. Est-ce qu'on peut savoir si nos confiance? Bien sûr. Bon, le on peut savoir confiance. Est-ce possible que yo au voyager au ticket na Kinshasa où c'est que je reviendrai que aux zongi peut coûter intact à tromper au téloroté. On dit mautika moi na Kinshasa au voyage OK. Bon. Et puis sur ça combien de temps mais OK quand même. OK Luka par exemple. Bon, Nabakin actuel vraiment Natena nous cas général. Il y a pas si nabiso bakisasa Nabakin actuel vraiment eza moi passe. Mais ma fidèle peut baza na bango. Ma fidèle ba na bango au pe que rotika est vraiment au KIP aux zones yo coûter intact. Mais ça peut na misusu ba na biso bakilelo oyo o ba message na ba vie na bango o to yebinga na yo to kolobela te mais au tika vraiment bon OK ne pose on coûter intact vraiment na 100% 30% au coûter intact 70% vraiment au coût d'aba manier au monteur. On a raison on va peut-être 2% le 30%. Bon on a le 30% parce que les gens na bango pe na ba OP qui au ne peut tika au coûtier. Mais vraiment la plupart il y a au moins 30% au coût intact mais 70% nous sont vraiment au coût à monteur d'aba fongola capot. Au goût d'un monteur ici va fournir la capo. En tout cas, merci beaucoup monsieur Constant. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ouais. Donc n'est pas dans mono et à ceux pour revoyager nos pays au Tigre mobile na Kinshasa nous en a confiance na été. Ah. Eh pardon, fidèle à Koufa. Mi bala Kinshasa. Eh. Pardon. Mi bala Kinshasa ba ça nini? Ba fidélité. Mbaza mukie. Ba ba ebi nzambe mais ata ba ya nzambe wana ata ba pasteur. Fidèle à Koufa. Ah, maman, le fidèle à Koufa. Papa Nabiso, bonjour. Bonjour papa. Alors, tu as papa, est-ce que Kinshasa n'est pas monde la rango marama bolingo kendaka? Est-ce que kotika moi si na Kinshasa o ebise ke na ya robala yo na ke nanu ka biara mwanga na ke na mbandaka na ke luka na kozonga pona robala o? Bon, basi ya Kinshasa batika kaeti. Tika boy. Batika kaeti soko tiki wana uchasu rapporte na zongela yi rien. Moi ça Kinshasa so lingi o kenaye so tikawa achanze na nzela mususu basa lelo Kinshasa koma bongo kutu moi so alati alias lelo babale na mbongo mobali ona kepoto wala mno tike awa comme ya mutu nyonso moyibi mo aya ko teleka na ndako yo futaka ata za ndako na ndako na ye ya libala mobala vage ata braza pamba awa yebaka mutu tutu akozwa ye mwasi na komiko agenda na ye amona mobali yo kendaka posa ne sengaka ye mwasi pe azalaka amona mobali na ye lelo yo vage lelo vage mwasi abatien naluka mwa jenda moko boye aliaka ne ngai na air moko boye tomonaka ngoti. Que tu peux accepter que voyager peut-être OK na qu'il a potoké autant en classe na moti mobile na ah on a toujours on continue qu'on a confiance na ou bien yo comprendre que ma muso ko ta nakati. Nazana ekuta kenda confesse comme moi bonga na kendi do ce qui na kiso la vie na mususu. Mais genre que vous êtes promis chérie moi je reviendrai au pays. Les hommes. Mais les hommes ont fait quoi? Les hommes n'est pas ton ami hein. Même ton père là même c'est un homme hein. Les hommes n'est pas ton ami. Moi je peux pas faire comme ça à tel niveau que n'a voyagé, je laisse mon que tu reviendras pour le retrouver quoi. Non. Wana nzambende hein. Wana toto ba nzambenda sunga. Non, je peux pas le faire ça. Je peux pas faire ça. Donc merci beaucoup maman. Comment nani? Comment nanga yani? Bon, question du bosso ta la caméra. Donc au voyager nos pays au voyager au ticket na Kinshasa au Moyibi ba Oyibe azate. Na ko voyager na ticket Kinshasa Moyibi Oyibe azate.
donc soit ça na confiance nanga otikala bon du fait que ça ba réalité ça se passer oui ba réalité ndenge comment se passer dans monde vous comprenez non moni que au fur et à mesure ba confiance se diminuer biso par rapport ya ba grand na biso akala parce que ba grand kala coûte à l'époque là tout le monde ba téléphone ça quitté ba internet ça quitté ma salle de placement moi salle 10 ans 12 ans mais moi ça qui na confiance na mais là so bomba biso de jeunesse lelo patience des até kotwana alors kotoana to sala vraiment franc que so le bomba biso patience des até alors moi le so qui est non c'est là na ke ko luka moi une année 2 ans moi na ngoze belé OK quand la bible sur banza me kuta tanga nini mila le roi mukolo moko c'est qu'il faut avoir toujours de patience là et au samala. En tout cas, merci beaucoup. C'était Kinshasa Micro Trottoir. Europe au voyager na yo voyager tike na kisasa lo biki ozara mobile na yo. Bon, nako voyager. Soki aza ayebi bon sambe kati na ye. Wana nako voyager na yebi ke obala saki meme soki te ayebi bon sambe te. Nako mitungisa mabi oh mwaete. Donc o wana yebi bo sata na ndia osala bon. Akosala ko ya bon sambe osata o sata na osala. En tout cas maman merci beaucoup. Bon na ndenge yo mona Kinshasa. Est-ce que vraiment vous pouvez avoir confiance yake au voyager na OK obi ke mobile na otika la fidèle? Jamais biso basi tokanga mtema bino mibali te. Solo mabino basi tokanga mtema. Tokanga ka biso beza tokanga bino mibali te. Bino mibali te. Bino mibali bokanga te. Biso tokofa nota inane ça va bino. Un mois kaka déjà mususu akoti. Papa bino te pardon confesse na bino zala te. Ma beaucoup va dire jamais na bien combien de fois 3 fois. Attends, 5 fois jamais. Jamais faut retourner dans la terre. Jamais. To bien 4 fois. On m'a dit mususu to kufi kutu nga kutu mama bana na kufi. Bazo le langa na mbeto hôpital ka munaza pembeni wana. Papa tika na bino mbali. Dans les camps wale lambana na. Lambana te ko landa ndemo mobali na ye. Comme si maso ka kuna ka une semaine ye wana ndako tika pele yake kota. Papa tika. En tout cas, ma beaucoup à la canne magasin. Jamais, à bien 4 fois. Papa Mbote. Ouais, papa. Est-ce que Kinshasa est vraiment bon aussi à moi aussi? Bon, na kolobana no est-ce que au balaye ou bien au balaye te botaka na ba fiançailles. Yango na problème. Oyo nga nazoloba eza ya fiançailles. Ya kobala eza nango problème trop te, mais oyo ke lobi na chérie, na koya kobala yo, soki na zwi mbongo place nazo kende. En tout cas, on passe parce que na Kinshasa awa ezana basi ba supportaka te. Ata muke basi ba supportaka ezate. Soko tiki mwasi na kolo basi mwasi c'est trop. Ayebisa ngai na zela kaye po ngande nyamako ye kuna kota ke ya osaba mbiasi na ebonga na zela. Donc akozela yo te. Donc yo pendengo ke kuna bomana oko prebi ke kuna ndenge za boy na rekuta déjà azana bana mibale ni sa tutango yo zongo. Ko pe on ezama yesimba esuste. En plus bana misa tu mibala ngo mona peka ende ona mino we wa za landele déjà za zela yo voyager. Kasi te ndenge tozala bozo vivre na fiancé na yo bien na mwasi na yo ezala ba o déjà bazawa bazotala ye déjà basolisaka ye pe déjà yo mona ke yo bimi ozate mais na sima oyo kuta o yemo mo pesa pa ba déranger pas mutentel ba déranger pas mutentel donc soko voyager ko tika mwasi awa te ke o voilà et surtout que bo fiancé ko tika te oboyani ka yo kei osali makambo na tango kozonga wana nde okoya obandi vino normal so yo kuta bon état wana ça va mais so yo kuta bon état te désespoir so yo kuta bon état te désespoir non. En tout cas Naleli papa bonjour. Bonjour papa. Ngako monanga Charlie Esdras na compte ya Kinshasa Micro Trottoir. Tolinga toyeba est-ce que Kinshasa eza mboka ya kotika mwasi, c'est-à-dire au promettre ya libala yo se chérie na ke koluka na intérieur soki na zongi dans une année 2 ans na oya kobala yo. Est-ce que Kinshasa eza mboka kotika mwasi? Papa makamwana ya passé ba musicien déjà ba yemango déjà kine ya mboka kotika mwasi te po azila kayo. Ok koluka makamwana ya passé na Kinshasa jamais net mutune tsingai na kotika mwasi na Kinshasa te. Natika chérie na ngana Kinshasa ngana ke koluka. Déjà makamwana pe déjà nazala victime déjà pour makamwana. Donc nazala ya victime pour makamwana à cause ya kobima makamso pe sala ma pas chérie na ngai donc jamais na kotika mwasi na Kinshasa. Donc azela ngana na ke Ebisa biso. Est-ce que Kinshasa est vraiment mboka ke au voyager au tiki mwasi au exé ke na ya ko bala yo soki kope simbi na intérieur place na kei? Papa.
Exact. Exact. Pour ceux qui totali bien, Kinshasa est bien. Pour Nabiso Oyo, toza na kini awa. Mais ba petit kini, totali comportement na bango pena oyo ke otika mwasi na kini obeta tourne terrain. Donc vraiment oyo kuteka comme na banzela ne mususu. Donc eza pena vraiment bien te. Parce que tu remarques que basi yango pe ba mystique. C'est-à-dire a préféré nae mobali o azotanga na poto ayebise ke na ozonga. Donc azeli bena mutu sa classe na poto petit ata 5 ans a ozela ye. Mais mobali o ayebise ke na ke intérieur na ke mbandaka na ke mbujima na ke koluka. Bango ba olingelo wana te. Ba olinga ngote mais c'est le journaliste. Le quoi na vraiment na melaki pena moi festa ya pio pona kitsa mutema pona lobelo kwa. Voilà vraiment yango nde pena to. Eza vraiment passe na basi abiso ya Congo awa. Comme biso wa misala to sala ba moto oyo eza misala moko eza vraiment ndengo mona ka pena boye eza misala moko boye ya batato plutôt muso bimi muso kozonga pete mais eza oyo ko pesa moi si confiance et maman to fanda to sala boye to pesa na ba idée lobi na biso pesa la bien alingi ne bongo te mais si o batangile mobali moko za na poto ba ya bala yo oko tika ta 3 ans awa na kini awa ka intérieur ou bien fani na poto oyo kute awa mais biso boye pena tika moi si o voyage o beta tour bien lisala bien wapi konga za ngombe lisala hein ngombe lisala alors to pesi batali sala na sombote hein alors merci beaucoup il y a bien fort ngai da fa na mboka donc lisala vraiment okotika mwasi letinga na minute oyo na mwasi na lisala mais awa na beti da 7 mais mwasi azaro zela ngai na bana mibale mwasi na mobali vraiment eza kitoko makasi mais otala comportement ya mboka oyo donc na posa kutu ya kobala kutu na mboka ezala na part na ngapi nezala kasi en tout cas mais to banino ba ko féliciter opona ndingo za na mwasi na bana na yo na lisala kuna hein to féliciter onana. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous nos internautes de partout dans le monde. Il y a de ceux qui soutiennent Kinshasa Micro-Trottoir de loin. Ils nous suivent de loin, ils n'ont pas la possibilité de venir ici à Kinshasa. Mais nous disons merci à tous ceux-là qui ont répondu à des questions, chacun selon son avis, chacun selon son opinion. Et je crois que prochainement, nous aurons à vous réserver d'autres questions surprises. Et surtout, ça sera des belles et des bonnes questions. Merci.